il y a beaucoup de problèmes au Martite Basokota Nango. Empoisonnement, division, bon, on dit quoi? Et puis ça a des camps, il y a des jetons. Surtout que tant à Bakou qui bimi, famille Bote bimi, il y a un peu de monde qui est na Kiwenge, na Monda. Ok. Autrement on peut bien. C'était bon, mais ce que je comme ma bé, la limite que ce côté na Sila, le côté na Belfi, au côté de Sola c'est la place de Gaza. T'es jamais bétamate. Bétamate. On dit qu'on a limite. C'est-à-dire que Baza il y a un leki. Oui, ça côté. Nga tata lo nga bo fona Gaza naka. O baza ba côté ko ba peka ba tata. Ba tata mais ba fana ka awa, ba yebi ke no awa, soka a s'incliner côté moko boye moi lipe ko bima. Écoute na Kishasa awa, la complexité ba moi trop. Bato va perdre esprit ba ko moi trop. Ba artiste me ba complexe. Ba artiste. Ba ninga na ba on peut ka. Ba ninga na ba. Bo mutu lo nga boye. Todo ta mona si la bisalo, le cam. Pomba sen. Abi sanga te je t'aime. Si me le téléphone. Na on t'a les gars na misu ka bo, ye mo ka zo nsi. Ah, misu ma basaki hein. Oui. Et là, c'est un bien parmi Bango, Bachibi Soumakelele, il y a Benjir, il y a du n'importe quoi, il y a Bavoge, il y a Belé. Tout le monde est dossier bon à Katikati. Oh, un dossier bon aussi. Jérémy Chaban. Ok, pendant que Bino Bozo Bunda. Pendant que Bino Bozo Bunda, Bozo pèse Bissokara, Moussalame, va travailler à Bino, Bozo pour rémunérer Bango dans les bons tiers. Ok. Quand le Jérémy acte à Sali, a même pas travaillé à Dubaï. Mon abattu la voyage à Bango. Mais est-ce que Bango va m'attendre? Maman qui gagne, tata qui gagne, mettant au voyager. Si la Bissal, à Kepoto, aux États-Unis, Koto, Belvi Kandi, à Kepoto. C'est Martiste Sobatika. Bobet, ça va tourner à Dubaï. Est-ce que le Jérémy a salué? Beaucoup de leçons. Ndeko nangai biso toyelaka bino toujours makambo sérieux bolelaki o musika awa topusani pembeni na bino toye na Njili brasserie ndeko ozali en pleine capitale ya Kinshasa pe ozali en plein centre-ville kokende su musika te kolela mingi te concession Papa Banze Odia ezokata ba terrain ya 20 mètres sur 20 na talo malamu ndeko en plein centre-ville na 12 500 $ ya pamba ozwi lupango na yo obandi kotonga oassura venir ya bana pe obateli lobi na yo yaka mbangu benga biso na numero oyo plus 243 999 52 66 52 awa kobanga eloko te eza ngai géomètre Jérémy oyo asali monselement à place oyo azo assuré bino que site au bomoni nyonso awa eza cadastre pesa borné quand bozoya ba mo bozo kota service à cadastre bozo pesa bino ba numéro cadastre la plus et la qui ba limite non ba venir ndenge ezali donc eza des autres pieds eza place moko très organisé beaucoup sécurité ozwi biso na téléphone tomemi yo mbangu epai ya bandeko ya concession Papa Banze Odia ofuti mbongo na yo bapesi yo badocument pe obandi kotonga ndako na yo to projet na yo ndenge sans problème. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3, Azongeli, base na ye, na Paris, Oyo, Yesika Bozalaki kolia, komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te, boyebake, bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3, awa, chaque week-end, bilenge zongi ya ndule, à partir ya le 17 février 2023, ouverture officielle, ya Bandoule, Bokozwa, chaque vendredi, Suzuki Luzubu, 4x4 grands chanteurs de mon pays, à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, Bokozwa CNN Alligator, Nabaninga tout, awa, Bokosepe la jolie kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche, Sombele Soukabisanga, Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche, et Longona Wenge, Poussana Tovanda, en matinée live, Oyo Ekobanda, à partir de 18h, tina minuit. Kasi, Tunanga Inini, Kaka ceux qui aimaient la CDC, Mbalamoko Night Club, to boîte et fungwami, à partir de minuit. Ti
ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité, 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba. Cité assez Moko. Afrique Info avec Franck Semaï. Yandankala. Twende. X-Bass Marandura Franck Semaï. Bonjour bandeko ya Africa Info, chaîne ya munene oyo ya mbakabato ya minene oyo ko na waza munene. Parce que vous le connaissez, Franck Semaï a monté un musicien, mais a fondé la chant pour que Batunios en tout cas. Alors merci beaucoup, Nabil Boza Ebele à Kolanda Bisso, Boza de partout dans le monde, Boza en Europe, Boza aux États-Unis, Boza en Asie, partout en tout cas, même en Afrique, Boza Ebele à Kolanda Bisso, Toepe Sibino Mbote, bonjour à vous tous. Et nous vous accueillons déjà dans l'émission spéciale Otoyambi Bongo Je t'aime, un artiste et comédien, Oboye bien, Bolandakaye, Bolingakaye, Bo Sepelarena Moussala Salaka. Alors l'autre Yambiye, c'est une première à Wana Africa Info. On va parler de son parcours. Pourquoi pas aussi parler de ses œuvres, parce que c'est un artiste sans œuvre, un artiste témoin. Lui, il a des œuvres, il y a un autre tout à l'heure. Numéro est allé afficher, vous avez une préoccupation, un souci, mais n'hésitez pas, il y a Kokomela à Bisso. Donc, tu as mis déjà Je t'aime, on a qui est un artiste monné par ses œuvres. Quand on parle d'un artiste grand, tu es grand, tu par la taille, mais tu as mis œuvre. De ça que l'artiste Azalabongo, un grand artiste. Alors je t'aime, Mbote Nayo. Mbote, diva la douce. Bonne santé. Oui, santé, ça va, par la grâce, c'est bon. Ah oui, alors Kinshasa, on trouve en Ndeni, parce que Oye, na Kinshasa, mais cette fois-ci, on est en Ndeni. Oui, cette fois-ci, on est en Kinshasa, du jour au jour, des jours plus rares. Ah ok. Moi, je suis trop. Moi, na moto ba komi belé koleka bato. C'est tout ça. Moi ba embouteillage moi belé, embouteillage komi tila bato makolo. Et pas lokola Fachi la suprême. Et depuis que nous dans quelques temps on en est décision. OK. On bien. Ils ont ma démission. Mais Angola ça va sur le plan artistique. Angola ça va. Angola pour moi c'est bon. OK. Nazo pas na pour na carrière c'est bon. OK. Mais lokola source ils ont Kinshasa. Je t'aime Kaninda, Herma Rakshasa, Herma Zogina Angola. Mais cette fois-ci, n'a pas matanga. Kaninda Koufaki 2 grands frères, l'espace à 2 semaines. Richard Kaninda Koufaki, je t'aime Masagi Matanga Angola. Merci na Bandekono sur soutenir en Angola. Merci na Papillon Mawa, mon habillère expérimenté Papillon Mawa, la Tsarana va marier. La Tsarana cérémonie sur Papillon Mawa. Merci na contribution à yo. Merci à tous les BCBC, tout assistant à Matanga, Yako Franga, Richard Kaninda. Et merci aussi dans mon groupe à Kiangola, chef Beni, chef Zoro, Maman Tricia et les autres. Merci à Nengi Bozagi Nanga. Et tant que Richard, après,
grand frère na mususu John Kamba on a landa il va au Kufa. Alors j'avais pas le choix, il faut nakita Kinshasa. C'est la raison où on a nazaliawa. Ils a pour la musalate mais ils a pour la matanga. D'accord. Tato kundi grand frère. Après une semaine, moi sa grand frère nanga, moi sa cousin nanga, Koko Chibango pe, il va au Kufa. Donc na l'année na ba matanga. Yo kango artiste yo de bango parce que bino msana bino yo. To kundi Koko Chibango. Oyebi yango. Na yebi. Soki artiste kufa so kufa la mingi yo le misa to ba ko taxer yo. C'est ça. Après tu repères sous de ta force. Donc c'est ça donc ba matanga mes condoléances la famille nyonso, famille nanga kaninda, famille Koko Chibango. Famille de ta force. Ok, tu profites de l'occasion, tu vas taper les solos en haut, tu présenter ma condoléances les plus attristées à l'artiste et comédien Nyonso, parce que vous le savez déjà que l'artiste et comédien, je crois bien que c'était la semaine passée, et on a combo à Delta Force, et maintenant on en parle tout à l'heure avec Je t'aime, et te présenter ma condoléances le plus attristé, dans le groupe Naïm Bimba, groupe Delta Force. Alors, pour parler également de artistiquement, quoi. Donc, au Robert la biso de Sonayo. Batu bamoni, batu msu baye bio, baye bao déjà, mais le quoi c'est une première. Robert le solo, mais la zali na mukuse pena parce qu'on a beaucoup à dire. Je t'aime Kaninda. Je t'aime Kaninda. Mutamaboki ni babenga bisona lingala. Ça solitaire. Non. Un beau gars comme moi, so benga Mutamaboki. Ça boya rango Mutamaboki, baboya rango leka parce que pesa mon avantage bien na vie. OK. Je t'aime Kaninda bandi théâtre né depuis na Kinshasa. Ndazalaka directeur marketing à John Mombafo. Il est comme passé dans Londres que j'ai salé à ça. Et à travers la Fisso Saïsaï et directeur marketing aussi à Fisso Saïsaï. Ma fille, j'ai salé, la minute à Bukavu, à lobby. J'ai travaillé dans bâtiment belé à part ça dans un John Zinger. Ah on a qui? On a travaillé trop dans la Dinzongo. Et c'est depuis 5 ans là-bas. OK. Je me souviens encore. Nazapena Lisboy. Lisboy parce que grâce à Lisboy, je t'aime Kaninda et ça les paie moi bien. Donc on a travaillé na Pichu V12 comme ça, il y a dans Londres, on a salué. On a travaillé na Sami Mokili, na 7e bagarre, on a participé, on a participé. Ah ok. Na film parce que on bel nzonzingi oui. Parce qu'on invité na mais banzonzingi na salle ba major bisalidi, ba Égide de Fer, ba maman Bénédicte, ba honorable Alpha Bokole, ba passer donc on travaille trop na monde nzonzingi na ba producteur moi belé après na ki na ngola. Nzonzingi futa hein. Non, il y a pas nzonzingi pourtant attends wana nzonzingi on futa. Awa ezaki bambogo mwa mieti meta na komi na ngola na ko pas que non na travailler ki ngana sala ba photographe tina maboko na ngola na bana basi aba je t'aime photographe ça pena na loboko. OK. Donc dans ba mo na ngola et ça linga bien on sala nga force ya ko sala ko théâtre la Kiangola et isolé na RT ba no le à l'époque na 2011 pendant la première Angola 2010 2011 c'est le groupe dans un espace na RTVS 1. OK. Pendant 5 ans après tant confiné il a arrêté. Après tant confiné ça les s'illali dans un espace na RTGA. Donc je t'aime que dans artiste et comédien. Dans un parent, dans un père de plaisir enfant. Je suis encore artiste. Plaisir enfant dans un je suis le cadet de la famille bana ba grand frère. Ba artiste ndenge na bino encore na Angola tamso autika bana Angola so ba Angola nazala mwana petit Dani nazana exaucé nazana français nazana Djibril nazana bana 4 où je t'aime quand na botame so na bi plaisir enfant parce que nazala mwana soka na famille nous sommes des Africains oui frère nanga baza bana nanga donc ba surtout ba kufi ba grand frère kufi bana bango dongi il faut généraliser on a chatter non papa na kingani wana kuna ozo panta ozo longa ba koteka ya biso zo compter non c'est ça. OK na sepel tango lobiko tango Angola ozalaki awa na kin oyeba une grandeur à musa ozo sala te mais tango komi na Angola omoni yango c'était par rapport ya ba vente ya ba on dira quoi ba vente ya ba
on est qui non ba CD ba CD vente ba CD ou bien na teka magito ah OK na teka magito awa moi ba AP moi ba lingangi comme moi trop pour jouer na groupe na Kingani boy et pas producteur Kingani faut la monta Kingani nani akobenga ona akocha comme na liste ngana masa na Lewis que j'ai salé en passant Lewis Jerimboui et tokuta na Alpha Boko la CPR na biso mbala moko tout la mambo film na ça j'espère film mon na sala titre ngo ezaki bakolo histoire na joie mobala Irsil Pechanga maintenant ni pena côté na musala ngwa nzonzing parce que akin déjà esprit parce que vous avez qui directeur de marketing Juna Mombasa un musicien non ça peut na théâtre na autre combiné na nyonso moi je temps sali les amis ba papa Ali biso tous a parmi ba première écrit il y a les amis à major Bisani que je sais en passant OK donc nzonzinga major na sali yango ba tempelo na sai moi ba nzonzinga moi belé na sali pe na arme lourd. Donc c'était comme ça. Au combien ngolo moni ba CD moni ba lia kimbongo na yo sans pourtant yo ko bénéficier. Oui, ba lia mbongo na kimbo. C'est qui révolte hein. Na ba commun na ba producteur, na ba directeur, ba surtout ba directeur ba producteur. Ba on est ba no le bisombo. Ah je t'aime yo te. Moi le mo qui est ça là. Mais ce qu'on a na ke ulizo kuna na ngola, il est qui ba doa na nga awa na chanson na ba directeur ba melanga ba producteur ba pesanga mo miette donc c'est ça na taba pena chiko pululu qui sont me représenter wana azaki leki nanga masa nanga président donc tout ça ni maman belé chiko pululu comme les aki vrai nom les aki Jacques Lumbo na kwa mutu anaponga pena fana na kwa kitambo na kwa mutu anafana na wana ba masa na ba héritier watanabe ba padashi wazali lwa complémentaire héritier watanabe donc quartier na pena kwa mutu ngana fana na kwa mutu donc na yeba kipenda moi leki na ngana moi très bien donc ava ba azaki na joueur bon les tabalé musique donc elle se retrouver na théâtre azaki complet. Alors, tant qu'au commis d'Angola, moi je me dis, vous avez une révolte, vous avez un bon ébélé, mais là, on y pénètre au vent d'Angola, au sein d'un groupe. Il y a par rapport à Mbongo ou bien. Angolais est pour la bima. Ah, ok, d'accord, vous avez grand frère Nanga, question me repose un peu, Moutabeng Salinga. Ok. Le petit Yozo Fanaka, kuna kin, Nabino, Makamo Bélé, Bélé, Maman Bakisi, Maman Boké, maladie, il faut que tu viennes ici pour Olukamoye. Na obima mboko na komi pe bona moni pe to na linga pe kopa ngo kota kinga penza makasi na komi bona kuti Angola vierge artiste bazati bazana ba mais ba yebi pe na valeur na ngo penza on a bango bien ya biso kaka o bakenda nde babaka cimetière bazala ovanda boma bato belé penza en tout cas comme cimetière on les appelle na bimisa ah bien mourir ba artiste bango qui ne laisse la ba comédie belé na Angola est-ce qu'on a le cimetière est-ce qu'on a révolté ça s'est révolté et en 2011 dans le groupe à Angola la semaine espace na RTS 1 na ba nikoleka neska wapi to boni comme on a pris ba délégation pena ils ont Kinshasa ils ont ya Angola. Bah bien biso que sans toujours information toujours le quand même koyeba yo balobi wana ko kabola ba artiste dans sens que miso bana ko yamba bango bien Angola parce que yo ndo bana yamba bango mingi miso bana yamba bango bien miso bana yamba bango mabe est-ce que c'est vrai? Non ça m'a particulier na yamba ba tout bien sauf que non ce sont des ingrats ben ingrat ingratitude ba manifester qui peut moi trop ba manifester moi qui ingratitude moi trop ou yami mutu bien tant yo rebeta tour awa boy très boma yo ba yambiote yo yeki chasse be babo yamba ah ok ngana mona makambo donc na yamba trop na Angola ya bien et nazana motomote ba onde ba kuma soki ba komi mususu ba ya pena bien donc kaka je t'aime bakutaka na bato moko boye ba diaboliser bango kana ba collègue biso to ba bango na Angola ko ba kota na cimetière wana ajete wana aga orgueillé aga boye ba no ba kama ba jetem alors bino pe tant bino bolandi mo pepe na bango c'est fini hein alors tant bo ya komi trop tard boye jetem bon
ezanga te. So banani ya bien, banani pe non, ce n'est pas bon bien. Oh siko ba servota contre eux. Baza banani. Eza lokola période ba mama top bayaka. Mama top, mama étoile ya Gabi, wana ba sœur nanga. Tuzana bango bien awa. Etant bakomi Angola. Ba meke mpe ko changer ba makambo susu. Na bien, le mot te paye qui entre vous. Batuni bangonga sur ba émission babona bango ko ndima ki ba je t'aime. Je t'aime pas batuni pe je t'aime pas boy na iti. Pili moto. Et baza ba sero à travers na ça ça. On se connaît. Ils ont côté na la diva boy. Tokutani au deuxième fois tokutana. OK. Mais toi sur la bien na tes photos sur la très bien. Donc les ana chaîne mo munene Africa Info ya Frank Stemai na la na Frank trop. Dans la fanatique, il y a une émission. Alors, tu as comme une mboka, tu as bien que Joana Baptiste, que je salue Baptiste, Joana Lipas Sananga. Tu as bien que faut y avoir jeté ma biwi, donc jeté ma la photo et tout ça. Le rôle de la diva à Yambinga. Ils ont le roi Franck. Mais photo que tu as dit. Vous comprenez? Donc, qu'une gratitude les agiments trop. Et on peut les kagi dans mon pays. Ils ont une histoire. So motongo et kufa et kufa kala parce que on ndena yebu da benga déjà la benga ma top photo que tu as présenté ya kufa la petite sœur na Brazza. Akena Brazza zonga ki déjà na benga ki to solo la ki ya ga piaza na poto to solo la na biso ma étoile petana ki ne bemba mira esa awa poto ki ne bemba mira esa biso ni ki na to solo la ki moto se kufa avant et ngana yangola avant ba ya pe Kinshasa disons. Alors artiste comédien d'une manière générale au baza awa nayebi que ozalara kuna mulanda bon parce que za musa na yo au salaka il y a beaucoup de problèmes au artiste bazokuta nango empoisonnement artiste d'une manière générale ne pas parler seulement de maboke empoisonnement bambasu koyokana te division kobokana bon on dit quoi et puis ça la deux camps ya boka na ba jeton à ça l'émission mais comment tu trouves par rapport à yondo maintenant qu'il y a qui ngolo makambo ça qui boité mais comme quand même fréquent les choses les amis par rapport à makambo et nini memi makambo et internet vous devez makambo parce que tant internet les agité ils aillent ko dominer biso boité makambo ils agité vous comprenez moi rivalité commander ce que moi trop surtout que tant abaku ke bimi famille bote bimi ya on peut na mutaji pina na kiwenge na monda OK on trouve un peu bien que na trouva kango ezaki bien pour ma culture na biso c'était bon mais ce que comme mabe par rapport ya keno au mona koto ancien patron koto Omari koto kingani mais bazo kanati tu vois Koto tendresse à la côté. Il y a Bakouk. Bakouk, Koto tendresse à Bakouk. Koto passé par toi à Nanine. Et pas famille de terre. OK. Moi, on a besoin de Kanati. Mais Baoumi Bali Baouti, et pas d'état force. Passé par ton Serge. Tendresse, et pas d'état force. Mais le gars n'a pas Kabouani, n'a pas Kan. Il y a Wenge, BCBG, na Wenge, maison mère. Et si on peut voir les autres à la télé, attention, on a ko soit na yango nungu ngoti na internet par rapport à ni internet ka site tant major aux autres ka baseli na ye et j'ai de faire aux autres ka baseli maman bédinité aux autres ka baseli na ye rivalité za kiti ka c'est internet tango ye wa sali chaîne na ye azana besoin ba bonner ba za lebele OK koto pas besoin ba bonner ba za lebele rivalité fallait que za tant sur na musala ou tu film ou tu film ou tu peux c'est biso c'était bon début là bon ça qui bien mais la limite que ce côté na sila be côté na Belfi au ko mettre sur la place de Gaza te et betamate on dit qu'on a limite c'est-à-dire que baza ya na leki boyo za côté nga tata lo nga bo fona naza naka o baza ba côté ko ba peka batata mais ba fana ka awa ba yebi keno awa soka s'incliner côté moko boyo mo lipe robima. Ça s'incliner côté moi quand robima mais est-ce que moi na s'incliner pas moko exact na sepaka na musana bon ils ont ali pendant ndenge na ndazo ali pendant ndenge na mais soki abaku ke benginga je t'aime tu viens tourner na koya
Mais ce qui est qu'on a pas payé, tu as la kuna, ah bon. Comme un bongo. Si tu as un bongo, il n'a pas l'émission. Nga suko senga bon na osana l'émission na ba comment nga na ye abaku ke benga na sa fille famille bote bengi e boyinga comment nga na ye famille bote benga na sa fille abaku ke bomba ke na ba jeton na mona on troll mais ça m'a bien mon boso luka parce que soko ke na on donne un exemple ke na quand o ya abaku olo kendera ko sala musala il y a certaines personnes certains artistes accueillis tant somo ba voice et puis ma audio bi maka accueillis biloba loba accueillis makambo akendere su musala ta sala film à 6 ans ce sont des complexes na écoute na Kinshasa awa la complexité va moi trop bato va perdre il esprit va pour moi trop ba artiste me va complexe ba artiste ba ninga na ba on peut kaka ba ninga na ba bo mutu lokanga boye tozota mona sila bisalo bekam Pomba Sen. Je t'aime. Si je me téléphone, je vais te miswa bu yemo ka zongisi le nasi. Ah, miswa mabasaki hein? Oui. Na yo ka ngo. Na ngolo ko na so information tout. Ba me ba tu basaki. Ba ko na porter parole. Ah, OK. Ya zaka pona ko lobela kaka famille bota. Ko bomaka famille, ko bomaka bakuka. Ko to fe bakuka zaka pona ko bomaka famille bota. Alobela ko na fatika. To sala musala. Moi, je me demande, est-ce que Matisse cinéma ou bien Kitty cinéma et Kitty cinéma n'est pas zo. Ah, tant on va confier les bandes qui cinéma pénèse. Et là, c'est un bien parmi Bango, Bachibi Souma Kelele, il y a Benjir, il y a du n'importe quoi, il y a Bavoge, il y a Belé. Tout le monde est dessus, on a Katikati. Oh. Jérémy Chaban. Ok. Pendant que bino bozo bunda. Pendant que bino bozo bunda, bozo pesa biso kaka musala mais ba travailler na bino bozo ko rémunérer bango dans les bons temps. Ok. Tala lelo Jérémy acte sali amemi ba travailler ni wapi na Dubaï. Amona ba titre ba voyager ka bango moko. Mais siko bango ba mataka. Ba kumzaka mama kingani tata kingani metanga ko voyager. Koto si la bisalo à Kepoto, ti États-Unis. Koto Belvi Kandi, à Kepoto. Baptiste Sobatika. Bobet ça va tourner à Dubaï. Est-ce que le Jérémy a salué Anna? Beaucoup de leçons, on peut pas de leçons. Bon malgré bakomi bango so komina bango na sunde bazaki bosote quoi. Ba kiti déjà boy. Ah OK, et qui donc nous on est quitté si bango. Et quitté si bango. On remarque on a ni quitté si bango. Parce que va tourner ka ba film. Parce que tourner ba film maquiller ça sauter. En plein réseau sauter. Ah ba film, like ce film est mi bofo yo kana. Yo kana pena. Et logo sala et logo quitté bango ezani. Tant passer de la foi. Que je salam passe à bengi si bango. Tout ça la prière. Aluki oyo. Bazo zanga argument bako pese pa ya musena nzambe. Po ba wela ka nini? Eba na kapete ba wela bitinda Yahweh. Mukala Jésus-Christ, pasteur de la foi, a s'humilier devant bango. Il n'est pas artiste. Mais ce qu'on a mis na lati poso yankolo, a verbino. Il fallait beau pousser ba argument. Tant bo bombeli pasteur musena nzambe ya solo, bo bombeli vérité. Même nzambe le kola obete bino filmoti. Et donc c'est qui non instabilité quota na bango mibale bazo sala bon film mais pouvoir ils ont soutenir le pouvoir ils ont kala. OK c'est ça Jérémy Soazuni pour ça pour Jérémy bengisa yo tourner naza au monde naza boy mutu no so bengisa na okende na flatter mutu te. OK ngana bimaki na tika Jérémy na makambo te mais pas Jérémy que dans tout côté la tête Jérémy Chaban, j'étais salé en passant. Donc tu as beaucoup de temps. Mais savoir faire de pousser dans la loupe. C'est le Frank Steinmeier, ça me sala bien. Africa News, ça me sala bien. Parce que tu as la base pour apprécier. Non, mon été, depuis na bota mona Frank Steinmeier. OK. Depuis na bota. Tu es aussi au bureau, surtout si c'est au mon bureau. Non, depuis na bota mona mona été. Donc nazo kumisa musala na été pour na fandika awa. Depuis na libana na kumisa kaye. Ami émission na kitoko aya solo la bien, aya mbaka tout bien. Chaîne pena, les pena chaîne. OK.
ndenge pe na komisa Jérémy ndenge pe na no komisa ba sœur na ngani balé OK na ba filmer na bango so benga bango po féliciter bango so ba oyamba kututi ba oyamba ti wana benga trop bona na benga filmer OK na na film kitoko na féliciter ta féliciter la tata mususu muzo bengi azo banga sabi yaza côté kuna te bino bokoma pe na bapel soko muta bengi yo enregistrement so atindele voice au garder en ba futilité tout le ba guerre rencontre qui biso na biso kakati les to sa musala biso ti faut to sa musala d'aller bon to sa musala to ko moko tsa moi ba divagation moko boye ba sera na biso ba mama linga ça maladie maman en tout cas bonne guérison là où vous êtes maman dans la net maman na lingaki makasi mais na solo na été na solo maman pembele na joie na ye na sipela na maman pembele na comportement na ye ba biloko na tout ba maman na nyoso bazana bango mais bango pe ba regretter la place ba fandaka peut-être na biso akala na siko différence comment makasi bo tellement ba guerre et concurrence comment nango pour asoma mutuka pour asomba mutuka donc ba guerre wana mutu komisi théâtre na biso na ndenge zo komisa ngo boye mais ça fait quand même mal ya komona elongwe na musala et comme ya relaxa ba bien comme vous avez dit tout à l'heure bokoma na ba répétition de bokena ba tournage dinato de ba bongo wa na voiture na ye wa na voiture na donc te ya on a l'obité et ça un outil de travail bien sûr mais bokomi na matalana bala ki so ala ti so bo publier so mi so sera bo ala ti sac bo wa voyager na first class et longo na musandeni comité te wana za no ba guerre mo za no loyal ya mabe commander na ba vie privée kasi komi bongo te o alobi bo ngana za ka boy na futela kanda ku ya boy ya vie privée ne mabe ya ko la kisane te la ti mo zara na ngabo Louis Vuitton je dis merci na osenga merci na masa papillon mawa moni li chango il fallait na ngoti très bien merci moi Louis Vuitton na so na komi na réseau na mama maman Hortense Tancia maman wateka ba manette original na Kikolo merci na batalata la kitoko boye Louis Vuitton ya boye et qui na chemise en Louis Vuitton qui na bien na lati na nga ta déranger mon truc c'est comme ça que non pour mutu no sablo les amis José de Londres sida bilele yo voilà mutu na biso donc yeza kina ba blague na ye ami mon pe na nengo na petit la pe nengo na José Sobozana y a trop faut supporter mais ce que c'est comme ça que non ngana na karabo yo na ka ils ont ba outil de travail ngana voyager na ils ont ba wana zaka ba avantage à métier mais toujours boya ndé ba maladie ba poison et ndé komi ko régner ezala kat papa kasi ndé komi ko régner ozo boya ngoro c'est kota déjà ba malade ba poison c'est kota monde na boké même ngandé avant na voyager ba ibisa ngate donc ki chasa na keba badolo angola ba benanga ma ba yebi pe kun selon de ba yebi masolo nyonso ndé ta force ko la poison kasi bazo ba mais les commandes de force comme tu as épinglé ça to beta pe de sonango ko bela yango de poison on a le but il y a qui a poison vite poison za ramalem bezoli ayo la poison aussi va soigner encore ici et Charlie non fille de que j'ai salé aussi à penser. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon c'est mon ami. Ok, fais-tu mon nom là? C'est pas côté ni. T'es calé. Ok, fais-tu mon nom là? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe, mwindu, akosokolo c'est sans problème. Dissure collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. Dissure réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. Dissure cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours.
Il a pas lié à poison 4 fois. Il est bon, le bon, la mission. Mais il faut qu'on s'y a donné le traitement, ma casse. On tire la zone vivre. Ils ont monde ma bien, monde na bino. Bato pe batiela biso ba poison, batiela baninga ba poison wana. Batika na héritage ya mutu moko te. Ezaka kotika tout na famille, kotika tout na foyer, kotika tout na monde artistique. Et to perda ba cheko. To perda ba pululu, malgré que bato bazo imiter bazo komaka. Bazo komati. Wana za originalité na ye. To za ba pululu be na ngola kuna. Ape bazali na mata mwana na ye moko, ozelo kola ye moko. Bon to no be monstre d'art. Vous comprenez? Donc, cela veut dire que non, il y a beaucoup de monde. Vous avez ni bouton et chemise. Vous avez ni rôle. Vous avez ma belle. Vous avez sauté. Vous avez sauté. Bon, et après, il y a fait. Vous avez mokil. Vous avez mokil. Il y a éliminé plus vite que possible pour faire ça. Il y a ça, nous avons des kenge. Nous avons des biliards. Que ma bébé so ba bengi okuno oké partout ba bengi oké de wana pe ma bébé so ba partout benga nga te so ba benga po ba poisonner nga ba okuka nga te pone na yebo na yebo so ba jeter banga bino de na zo bona jeter mais vous a katisa nga les plus grands vous a katisa les plus grands au simba mwanda mbo se protéger ou bien oh mais muto protéger ba toi saliti tout ça ba maître de l'art maître spirituel azaliti tout ça là Kacher patron, l'a dit Kopo. Boss, Aza Kacher, Aza na temple à Marmonioso. Nera yebo na kota kota na ba temple na Marmonioso. Na tala mo za ande des années. Ah, na kata tali yango pour protéger. Na beleli likolo. Mokolo mokili. Na kaso okende kuna pour se porter tant comme kisha so bité fona kota na ba battre. Non, na la dit Kopo to de to beli na Sainte Thérèse wana ayamba ngai. Abina mo na pe temple na koti pe na teli temple na bibina. Osimba yelo te batiranga mo singa mo. Mo to batela ko leka singa zanja. Maître de là malheureusement za na Angola, soki azaka mais anga ko tsana facture. Ndeli mo nzambe oye baba tababa. Mais bato na nzambe mutasala ba. Nzambe kena ba temple na bango ko douter na yo. Bato na tu nzambe mutasala ba. Douter papa. Ko bo douter na ngata. Nzambe mutasala bato wana. Kasi bato wazo buma pe bato na monde ya théâtre na. Nana sala ba. Nzambe kaji muteba mabeti. Est-ce qu'il faut se laisser faire? Merci maman Liliandre. Au biais où tu as dit mes livres semaine prochaine. Tu n'en ça bien. La diva, la diva, la diva tous années tu as mes livres pas mais sans l'euro. Et ça le côté maman Liliane K à Londres. Tu as gagné la Londres. Londres Fukama et Louis merci. Maman Liliane K à Londres. Moi ça ngame, moi ça mbishi. Ou mélodie. Nazo c'est la corde. Et ça l'en vrai bien. Les livres et ça l'en bien. Merci aussi na la joie Koussa. Na Saint-Denis wana, la joie Koussa na Saint-Denis. Merci à toi mon frère. David qui est déjà bien. Pichu Chibangu na Paris. Il y a Serge Chibangu. Serge Lele Chibango, a benganga to solo là quoi. Merci. Alors, toujours à ma solo à d'état force. Malade des yeux combien de temps parce que tu as parlé de poison. Poison en gros avant non mikoloboni. Ayeba ki en gros déjà ba ko zo traitement ou bien des akufeli na Angola. Akufeli awa. Akufeli awa. OK. Akufukutu en pleine musala. Donc il y a poison na zo. Ah oui, ba nous traitement. Je me rappelle ta na 2023, tato ina encore Mires, ça tukutana na mboko ni na cinquantenaire. OK. To solo ga likolo. Mais déjà en Angola to solo déjà. Ah vous avez un bon terme. OK. Ndenge alia poison, to so tam so ba pe. Yemo ayebisa ki. Ay sanga. On a souffrir déjà. Comment ça ko ba rechite. Comment ça ba rechite. Oli mo ne pe manaki mais moto abomia na moto atira ki poison na charge. Nini. Et on a bola monter. Il a fait un peu de commun en air, mais il est un peu de faire des zamba. Il a fait un peu de liwa mutuka pou. Et bien venir au monde à la tête. Ok, tant beaucoup de cinquantaine à ça qui est la Monica Randenga Zalagi tellement tous les peu moins licolo. Il faut que les cimetières, la Monica Mututo sur la ranaye, n'a pas de la bunga qui.
On dit na yepo peut-être la force à Angola, à Yambaye. Vous allez dans le bon, tout ça, tout ça là, retourne un peu dans le bon. Na yebi qui est de ta force. Maintenant na mona ke jour wana, nga bongo esalinga somo. Ah, tata. Abi mon cher to solo, photo kuta to solo. Quand na yebisa ki wana na téléphone, donc ça poison. Ils appellent ça. Vous sentez que votre morphologie changé et aza rokonda. Donc, azani mutanzo tu mikel mais vous sentez que mon moi j'arbre. Hein? Azaki en plein tournage, à sa tournage a filmé na yé. À se sentir malaise. Azu moto, azu ndako. Comme on ndako bien mère double na zo ba bien te. Ba benga cousin na yé, wa sala wa aza pasteur, sala wa prière. Ba benga yé a sali prière. Na bisa pe maman mokie. Pe ma pe mokiana. Ala la position moko mo to, ba ki ba bouger boye. Ata muta sali toilette na bilamba, asubi. Personnel. L'état va me mettre à l'hôpital. Donc, je vais déjà ne pas réanimer, mais je vais déjà ne pas. Je vais déjà ne pas kimia. Azaki baoba, na monde a, aibaki musala na ye, avec au coma, écriture d'état force fana na boko ne quoi. Azaki na tête bien fait. Donc là, ma président Caleb Tokebana, la tête bien fait wana. Surtout à nous perdre un peu moins trop boy. Ils appellent moi Jar. Ça va trouver vraiment dans le monde à Mabekakino. Maintenant on est au Kenya, on va star bazoyati. Bazoyati pour la ligne est-ce que maintenant on négligé. Bazoyati dès ta force le roman a 12 ans. Donc bato ba se donner penzati. Kasi beaucoup mabaka imbele ndeni boko so donner. Oso banga ko kindi tamso okuta wana kuna uzala kuna wana kubuni bodinga mingi na 50 il sera bon ça va Louis Vuitton il sera bon ça va Zara Louis Vuitton ngana ngwa tout ça Zara qu'est-ce passe n'est on regarde émission après jour il y a vie mortuaire on l'a taka normal la qui vie mortuaire la 50 on l'a taka normal ngala sa perte ngaka mo propriété mais peut-être tambola pene damba il a un outil de travail ils ont un outil de travail. Ok. Dans la temps on a pour une émission France, mais dans la temps on a déjà, nous avons pas été la maman il y a propriété. Ok. Dans la maman propriété. Parce que à ma qualité, nous avons président, et nous avons massacré moi propre boy. Ceux qui ont respecté propriété, nous avons massacré. Nous avons pas l'ingénieur sur terre. Mais ça fait quand même mal, hein. Moninga Koufi Bozoyate. Bazoyate. Ah, yosuki na Bazoyate, et ça quand même pas si. Na bien que Bozoyate. Africa News non na mona ko na te biso to ya mo konzi Frank c'était mal leo déjà photo kenda matanga chena munenda makasi boyi tisiko na ne ko assisté biso na date bozo ze biso na cinquantenaire ko boya ko ze biso ba interview bino mo na bozo négligé matanga bino mo bande ko na écoute bozo pete bozo la na zo sala to za na ba Zulu binda Nancy to za na ba dernièrement na zaga na ba to za na tendresse fana gona biso no bana data force bakadia mbuji to zala biso ana so ba chile muninga poison boye bembe place bemba bi place nde à réfléchir à se réfléchir à lobby ne ozandeni bino ba artiste de comédie na monde de zotelo bozo te amate bozo te amate bozo kili mingi mais rien ne change bote amate bozo bolingo zara te poison zo continuer na monde ba musicien na mona na ngutu bien ba musicien ah ouais to comment na système à course au pouvoir quand on ba musicien ba bon bien par rapport à ba comédien course au pouvoir dans le théâtre bazwanga na chapeauté na leka bango parce que dès ta force le bané trop na million penza sala penza te poisson utika siwa papa quoi poisson j'ai salué mon ami Sek Didi Finzoni Angola Sek Didi Finzoni mon ami que j'étais salué en passant j'ai dormi Mercedes Siboula Ototombe na Angola lona na Angola na Angola lona so que vous menacez je t'aime kaninda leader na bango na Angola pour nga mnazo contrôler Angola naza moto naza pilier ya makasi Angola na monde art to na papa pata kinga tozana ba bidi tozana ba bébé santé tozana ba mogondo question me repose un peu mon ami par président même Masananga Kovo Panzi et Masananga Kovo Panzi question me repose un peu
tozaki na yo avant nga na ya mais nakomi Kinshasa bazobengaki nokufi nzambe azwa molimo na yo epema na kimia mon ami na Angola penza toza na bato oyo basoutenaka biso neti nga na bato basoutenaka nga baza mwa ebele on peut sala to vana okuna parce que awa ba boss bakanga ba boss bakoma privatiser avant on est capable boss faut na pas na ye tinda opeso nzela c'est ça donc awa et puis c'est mabe mabe makasi neti nazoluka boson zela yate ozambrota alors dollar et la te nazoluka fort OK na bengi brief la merveille awa ya mangati le fond de la dinzongo sobe yate ozambrota na luko yo France semaine ba na France semaine oui donc sur l'action France semaine le ngata yate en tout cas yate ozambrota ba singa yo $1 et la te donc dans la 23h OK nous 9 avant dollar et la 23h59 avant il là au pesi nonga et pas nange olala ngo za problème ti yate ozambrota ya Bruno Lubika mbongo ya propre ya za États-Unis il fallait tout kutana après ça un peu moins de fils que n'amé il y a Bruno Lubika vrai gaulois zana États-Unis na bagi na rozeli ti aroya propanga na longa OK donc ozonga na yo na zonga mais na rozonga ti aroya alors matanga date ça c'est programme ça c'est présenté Nancy Binda Zulu ayibisa ngai lobi bakena luka salle bazoyi salle ezana la grâce awa la victoire de Zalawana programme ezana provisoirement mardi pour mercredi. Bozumbo hotel na ministère de la culture, bozumbo hotel. Pour mbongo na pende. Mbongo na pende panzaka bino. Mbongo na panzaka bango na Kinshasa makasi. Oyebi mbongo na pende panzaka. Mbongo matanga. Nazo regretter Chaka Congo. Est-ce que bazumbo nazo regretter Chaka Congo akufa avant. Bano finge ya pamba. Ba démarche Chaka Congo salaka. Mais aujourd'hui elle est à force manœuvre. Fondation Mama Denise Nyakero. Azana carte na ye o pas de côté lettre on va refuser qui on va zonisa qui en famille mtu zuka relève na ba artiste vous combien wana siku wana ndi maina luba na TV zate ya bien bon maratin liste robima tango ya liste ba artiste bomba na raté so ba check cotisation liste bimara nango ba voice bimara wana banga na binote et ba nango ba $20 ba $100 mais kuna peka makamata na yo 100 okuna oyoka na taille ma 200 talaka leki na Cardozo 1000 esprits a contribué na mbongo ya morgue cinquantenaire OK bato bakomi ko interpréter dans le mal Cardozo 1000 esprits a leli tata na ye a contribué kaka pour bacha papa na cinquantenaire pour bakar date bimisi bane belé balindala la bana Angola kuna Jerusalem baundu basala matanga na Angola na Jean Blaise balindala pata imona ya Delta Force Massa Jean Blaise également oui tendresse bakadam bougie bazulu binda baza pene belé penza Angola muto sa matanga za lindala na Massa Jean Blaise Lukano et si qui est artiste comédien musoza kuna pour se soutenir, pour se matin les gars bien. OK, donc on va jouer ça dans la grâce. Dans la grâce. Programme est passé nantes. Mardi pour le mercredi. Mardi. Vraiment tu as et parce que bah faut pas en classe. Oui. Ce qu'on va regarder ben ma papa on a mort et Tikon. Tu vois, il fallait qu'il passe ça là. Moi vite fait, ba kunda tata po ba na faut pas en classe. Dans ce sens là. OK. Kadi mabokete na Angola zala na matanga na c'est leur mouche ngaza déjà pe wana il passe na matanga na on va information quoi to comme na suka programme ya ki d'Angola na programme ya Rozonga et je t'aime kani ndazana nu azana nu na mamno sala passe nanga le usa zo banda film asika série mozo sala naza nominé wana fallait qu'il na travailler na Lewis et ça la peut bien nazana no muke na contacter na vous na fin du mois. Mais on dirait finalement to bandango et kozwanga pe ma mikolo naza merci na Mao Ngivulu na invitation na ba tournage na yo merci na leader Amis aussi et ndenge bo pensaki na ngai naza ono sara posa kaninga je t'aime et ça plus 244 wana WhatsApp nanga plus 244 946 90 92 70 7e bagarre. Ils ont un numéro pour
Aux aussi un numéro trop plus 244. Ah bah bien plus il y a une Chine. OK. Oui, il y a code code mondial. Parce que on a le roi biso to en Angola, il y a plus 244 946 90 92 70. Ça c'est mon numéro. Il y a WhatsApp. On dit non ça a besoin d'anga. Ako benga ngai naza dispo. OK. Là il y a ma téléphone Ernyoso. Pour l'année pas ça jouer té. Na pour narati naza ngai. Naza net. Na kofinga sila bisalute. Na kofinga Belvi Candité. OK pour le biloba loba. Na za muta biloba loba té. Comme m'appelle sakité. Na ko mena mutu sakité. Na tabara na saki na bishi balela. Soko saki ya moi c'est pesa ngoyo mais. Soko saki na tambola na. Na tambola na saki na bishi balela. So na kena tournage ya Belvi na chaka saki na Mukongo na mushila nanga comme l'école ils sont bien en Angola mushila. OK. Saki nanga on a chaka nanga jouer na posa ko jouer. Ngana na posa ko jouer. Ba pasi sona ba bengi yote ba bino na bobenga te numéro ngona pesi bobenga na hoje. Na posa ko jouer nga. Wallahi. Merci beaucoup, j'étais Kaninda. Merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir de te recevoir sur ce plateau, très bien. Émission il y a France Temai, il y a Africa News, il y a na simplicité, on respecte pas Zara, on respecte pas simplement moi sandal nanga temps de Jésus, moi pantalon à Zara, moi lui Vuitton, la fin de ngai tout ça une émission simple. Zara simple pour manquer mutu, abona ko fula pe bateau. Nazaka fanatique ya Belleville, nazaka fanatique ya Silabisalo. Kasi mabende ba bengo te yango wana. Ozo pona place. Likona on a ngapele ki nanga Irsil Pechanga. So bazo bengo te pozo pona place. Ozo na place moko. Ponelanga. Ngana pona ndeni baba bino boza. Soko sola bien déjà na tendresse place ne oyeba déjà. Soko sola na mutu ngani. Na so bien la Serge. Passer patron. Na sonné très bien. Voilà mutu nanga pena to kuta to yamba na pena. C'est il y a beaucoup de ça pas Belgique. Ah oui, on me maille. Il faut bien. Parce que tendance peut tout. Ils sont sur quel côté kuna siko obi côté. C'est ça le problème. Merci beaucoup. Ça la vie se boite ngana mupaya. Na kozonga na ngola na message nini? Façon appelle à coller à bana. Na kozonga bana pe mfozo na classe na ngola. Na za na bongo te bobenga ngapona tuneko. Merci beaucoup, je t'aime Kaninda. Vous êtes bon artiste, président d'un groupe Aki Angola. Il y a une toyamba qui vraiment aujourd'hui, toyamba qui est pour votre plaisir. Vous êtes bon de partout. Nous vous disons un grand merci à vous et je tiens à remercier les couples Loani, Monsieur Marc Loani et sa chère tendre épouse Odile Senga. Moi la banale de Tongo, il faut que ça la mignonne, il faut que ça aigle jaune. Je te salue, je t'aime bien. Donc merci beaucoup à vous. Merci également à Franck Stemai pour cette opportunité. Merci beaucoup également à Franck Stemai, à mon chef, mon boss pour cette opportunité. Merci à vous pour ce travail. Merci également à la grande équipe technique. Merci à Maëlle Ozabongo, la prise de vue. Alors tout ça, sur ma banque nous rapidement. Moi, je vais un répertoire, na feuille, mon bimba, ma banque. Mais tu peux se calmer, le PC au cas, il faut savoir boire quitter, ma bé ma casse. Ça, pantois ba comédien, fiso ça c'est ma finga. Nazo pesi bambo te belé belé. Oui aussi, yo tika na kombonga. O kasa la patron. La comédien, OK. O kombonga yo kana. Fiso ça c'est patron. Yo kana biso. Kobuka na kutu tu patron. OK. Fiso ma finga ça que je salue en passant. Na pesi mbote na. Ko ba patron na biso. Marco Abedi. Patron na biso. Akasi. Oui, bato ba comédien, toi tu te comédien. Je salue le boss. Fiso ma finga ça c'est notre patron. OK. Il a parti c'est comédien. Parce que nous avons un problème pour nous baboyango. Nous tu dis quoi? Tu comme la chose en sous. Le but nous allons bébé, nous allons matière. On lui bisanga na mupaya. Comme nous baboyango. Nous ce que zo kozongi c'est bilo kongo zo kumatisa ngo susu. Abo ba kuboya baboya na bango. Ba kuboya baboya na bango, basa mukina bango. Fiso ma finga patron parce que la dit nzongo so ba benga le patron. OK.
esobe abengaki oye kutaza dans le passe esobe mais esobe abengaki patron et napesi merci na héritier Watanabe Goga moto na tembe bientôt le 21 septembre dans la scène musicale wana na Paris wana et vous allez mabe makasi parce que aoyemba makasi na za chance que ne ba répétition mais parce que azana makia na pigeon na to kinana na édition mais répétition na pena la scène musicale ils ont problème non parce que aola tsango pena couronne moto na tembe aola tsango pena couronne merci na staff de Mobimba maître Poison maître Boga Yaspé le héritier Watanabe Charlie Mpakalingomba namoni ba musicien na union sur na pesi ba padaché ambulance animateur à makasi dans sa makolo ciseau yango mtoza mikolo na actualité dans sa makolo ciseau ambulance encore une fois courage et ngana kopesa kaka ba tout balandi émission oyo ba moté belé et ba merci belé tous s'abonner na chaîne tous s'abonner la chaîne Africa Info de Franck Semaï. De Franck Semaï. Merci Africa beaucoup, Africa Info. Merci beaucoup, je t'aime. Je t'aime Kaninda. Je rappelle encore, leader à Pembe, leader à Boga, Alengabal Bongo. Et na bosse na kopesa mutu moko mbote suna pesa mbote te tamsonga na tokobe bana. Boss de Undinga. Boss de Undinga na Suisse. Bambote belé merci na geste. Asatina icode. Ayaki déjà. Et ya qui me musu fait ya lisusu. Et ya na ngoka. Asa pa 3 ans mutu bonga ni a chamanzaka ne pena na ngola ma production. OK. Asa bandaki déjà mais donc nga nazali dès que na ozonga azopisa so moto po azozela nga nazonga. OK. Angola po appelisa pena moto boss de Undinga vraiment là où vous êtes je vous salue infiniment. Continuez à l'initiative. Je t'aime Merci beaucoup à Je t'aime Kaninda, un artiste comédien de mon pays, la République démocratique du Congo, un artiste qui sait bien faire son travail. On a parlé de lui, on a parlé également de l'actualité. Vous le savez déjà que le monde théâtral est en deuil. Bakofela Kibongo au Delta Force, il a donné quand même le programme également des obsèques. Vous avez retenu avec beaucoup d'attention. Merci à vous, vous étiez nombreux à Rwanda Bisso. Merci Nabino Oyoboko Benga Kibiso l'autre fois. Et alors, te promettre Nabino, on va faire un bon travail pour votre plaisir. Merci à Maëlle qui était à la prise de vie. Merci à mon chef, Franck Semaï, je vous salue. Merci à la grande équipe technique. Merci Nabino, te promettre Nabino, te regarder sous Naba invité mon sous. Mais ces plateaux vous appartient. Il suffit tout simplement d'appeler à ces numéros, sans polémique, sans toucher, sans tout aborder, parce que ici, il y a des gens qui réfléchissent. Alors, merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. On a même plaisir. Madame Toktani Bongo Mbalaesima. Ndeko na ngai biso toyelaka bino toujours makambo ya sérieux bolelaki o musika awa topusani pembeni na bino toye na Njili Brasserie ndeko ozali en pleine capitale ya Kinshasa pe ozali en plein centre-ville kokende su musika te kolela mingi te concession Papa Banze Odia ezokata ba terrain ya 20 mètres sur 20 na talo malamu ndeko en plein centre-ville na 12 500 $ ya pamba ozwi lupango na yo obandi kotonga oassura avenir ya bana pe obateli lobi na yo yaka mbangu benga biso na numero oyo plus 243 999 52 66 52 awa kobanga eloko te eza ngai géomètre Jérémy oyo asali monsement à place oyo azo assuré bino ke site oyo bomoni nyonso awa eza cadastre mpe eza borné ntango bozoya mbamo bozokota na service ya cadastre bazopesa bino banimero cadastral ya plus elakisi oyo balimite nano baveni ndenge ezali donc eza na désordre te eza place moko très organisé bokosekela makasi ozwi biso na telefone tomemi yo mbangu epai ya bandeko ya concession Papa Banze Odia ofuti mbongo na yo bapesi yo badocument mpe obandi kotonga ndako na yo to projet na yo ndenge olobi sans problème. Monoué qui
a dit que bandule kozonga te chez Djonga. Chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya bandule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa bokosepela joli kitoko à partir ya 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga bokozwa Nokolias Emeli alias de Mingongo la voix qui cloche et longo na wenge pusana tovanda en matinée live oyo ekobanda à partir à 18h tina minuit. Kasi tunanga inini kaka soki Emeli asilesi mbala moko night club to boîte efungwami à partir ya minuit ti ba 5h avec DJ Bobo oyo akosepelisa bino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba ezwami na adresse oyo Noisy le Sec na sima ya McDonald numéro 25 chemin de Grou 93 130 Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba yango nde ezali moboko ya ambiance na kati ya Paris pe na France Mobimba. C&C Service Fret. Pour envoyer vos colis à Kinshasa, Matadi a un prix défiant toute concurrence. Une seule agence maritime, C&C Service Fret. En France, 23 rue Anatole France, 94 400 Vitry-sur-Seine. Référence SK Exotique. À Kinshasa, immeuble Beaumaillé Musique, 2 rue des Avocats, Limité, 1er rue, Funa. Référence en face de l'église du pasteur Wallo. Les départs se font 2 fois par mois par container. Paris, Kinshasa, Paris, Matadi. L'enlèvement se fait à votre domicile en France. C&C Service Fret. Au Tietembe, au Moniango. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura.